Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais différence c'est alliés, hein? Yeah. Na ba chaîne sur des cas. Sans concurrence. Différence est à ma case. Ah oui. Quand je na SB, au moni joueur nion ce soit une équipe à moukié. Aluka abete une équipe à mouné c'est na mouné nga na lingeka. Lovite. Bolo makamba mbisi. Bona nani lovite. Non bana sina na loba. Ah ono banena nga. Ngane mabele pete. Ngasila lovita mutu ayaka na yeba ndeko biso pe o to yebi ko banga makamu te lovita. Na zongisa na memoire no muketa muso diske oneza uzika. Lovita yo mo lobananga. Yo tango yo uti bandundu oye na camion. Okomi kisaso yaka na komone. Pota musu mwinda kisasa mtebosa ni sarabato. To te bato azoko bengo lovita keli wana non. Mwinda kisasa ngalisi yo. Oye. Oyaka na komone. Biso to na yaya to bitan. Mo siki toko bonanganda kitoko na kata gombe boy. Asa na koma kengi. To ko pesa ko bwa keli. Équipe nationale. Équipe nationale. Léopard. Ya munene siko. Si la, vous savez pour la nini. Ah c'est que ça batu. Batu mo ba kufa. Peso l'équipe wana bati oka. Nga to komo to zala ma Thérèse bien. Nana, so kutena amia malamu aolinga pas noté. Ah oui. Ma Thérèse na ajaza yaya, aza mama mais to komo ba camarade. Thérèse. Ta na kutena ye. Yana. Ko si vous comme ça binanga, yango yo penza otuna li soute. Ngabi o. Nana obenga nga. Abi o. Nana obenga yo. O. Futuna ngabi o. Batu abenga ko benga. Moi Thérèse. Ngala pesa na nga na yebite so na joie bien na joie bien tant so batu babosa na nga na benga nani. Oui. Afani pe on va délaisser attends ba comédien ba sala ba ye baraté que le vite moi azala. Yo so mona na fête ba artiste et comédien. Ba chope na groupe. Batanga te. Ko so la na muto ayebi ke muto azane nesi bat muso mono sa pamba mutu mo boy kuta sila na ye mais azo so la no kanza mutu mo boy otombo ma déjà na vie. Ah oui. Nzamba pambole. Amen. Na on continue de toujours kolobake. Nzamba tika mam cité APC longue vie à protéger et si kanyo so bando lia nzamba maboko to ba ange baza pembene pour ceux qui azabi so ba misupe to zala bien. Ah oui. Azala kana bombo nzamba tikete. Pour aza lipamboli po na ngalo vite. Ah oui. Aza vraiment lipamboli 2023 c'est qui singa. Côté manangé l'élite tellement trop mais 2023 na seki makasi. Na début 2023 na joué 5 mois oh mutu mota ko ko pesa ngala yo misuka fasila po mobo telo kwa likunza famille nyo sasa ila abili aza Moïse yo ngo kota makambo famille na biso wako swani sangaite azali konzi na biso wana Moïse na biso nga yo so tote yasila madame bonjour yo so koma ibesi na koma ibisa le vita oui maman nani bateau du kama parking ozangai parking oza ngai bato bakoto bato baza ba parking na bango bayera kabula parking oza ngai comment yo za na kati ya boutique otiki ba ko carré aloba kasi onga na zali pa madame nabimaki na yebisi bamba ba olongola non eza parking nga vraiment bango batunisi bituka na bango aponga na parking yo bobo kana boutique mais si là ya kawa na piste non tel va venir tel biti aux a raison oh luka bosso la kaka e mo va na gangi lo lobelo c'est dit que au plus le mo boy bat chalo vita moka yo no che mes vidéos zo les kasiko jando like ça biso alinga ki kotika lo vita vanda kimete oui donc même ça c'est soit côté na tableau et puis elo na CP makasi tous les défis mais na jouer na placement quoi ah oui combat lo vita tant na pas bobo na zeka bijou oui nando jouer kana combat bijou mbala liboso boba memanga na nzonzingi zaki ya Alpha Bokole nazaki figurante amema biso nyonso na kati ya groupe abi mema ba acteur na ba artiste no ba ya awa baza figurante na kati église mbala liboso na kenda kana jouer ton na zongi ton na jouer si batuka baze te kombo bijou pour ani déjà ba bijou déjà zali donc yo ko jouer na komba bijou te fo luka kombo boba a jouer kana komba bijou et ça ani te fo jouer na komba bijou a luka kombo mususu tana yoko longwa nde pa bobo nde na yoko kota na les amis du théâtre nde na changer siko kombo les amis pas major okota ngonde to longwa pa bobo poil pa bobo na longwa to swana te to beba na bobo te c'est mon président et ça bien parce que tu crois qu'il peut-être il y a aussi que ba beba la qui peut passer ba producteur bazaki na kati wana yo pesa pa mi bato za na liste bon nakolo bandeni ngai na yaki théâtre na ndao lobango na yaki théâtre pona koma moi si ya producteur te mama mutu pa lingu yoza mobaliti non on va niveau moi si moi ko luki 23h0h abete le coco place on la les até
o ero yesani o te nanoki bakulu na nena lala awa ayala li na kiti ala lelo pe sexy makasi bongo ya oza mobala osani oza major mingi bongo ya mutu nino o akouta banda kini ayati awa akolandelanga makambo ko momo na venga bi est-ce que so nazali na kombo makasi na kini bayoka eke pourtant bakanyanga na kini bayebeke bakanyinga tu basala yani tant que ba artiste basaki lote bon kolela kuti ayeki omoni na tana nazaki mwa moke conscience vomi ezalaki te nayaki kolela mingi ntango siko basentenga eloko na raisonna te na vie na minute anayeba ta moko yekola mosala mo boye mpo na omona classe moto afuta o minerval aza te ke nakoma oyo nazolinga nakoma stressé histoire nalinga vraiment kobeta bahistoire wana te ok oh courage ouais, c'est voix même na misu na pense belé hein Okansa papa, okansa oh. C'est la vie. Na regretta po na botaka à fond. Oui. Na souhaita ngote. C'est. Et puis na zora chance au vimba na mbali anate. C'était quoi? Anyo kolanga makasi. Donc na zo esengo ya ozana mbai na ndakote. Na nyo kwa maka. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza aka lobi na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Katine Congo Liziba TV, partout le monde entier. Balobi émission Kati, merci Lissoso na ba partenaire. Émission Nabiso Kati Motala Nabiso partout dans le monde entier. Kati ya plateau Nabiso, toko sepelisa toujours bino, toko sala toujours émission Nabiso. Merci Lissoso na ba partenaire local FBT Misalande. Merci Lissoso na papa Paul Fikipo, FBT Oya Mama Nathalie Fikipo na pesio mbote bisiko zali, sans oublier aussi que na ba bon sobolinga Kati pe botala kango libane ya mboka botala ngo Lissoso na Kati ya Congo. Tozana moko ya ba actrice Nabiso oyo vraiment boluka ye bosepelali na mambebele tokoyeba vraiment histoire na a kobeta pe makambebele belé tokoloba ebele plus a na émission Nabiso Kati. Merci na FBT Misalande aussi que na Exodus. Balobi ils ont na salle de fête, balobi ils na studio, ils ont na enregistrement ya kitoko, ils ont na ba ils kitoko penza ba appartement ya bien, biloko ya bien ils ont na Kati ya Exodus. Merci sur na ba partenaire locaux, la babi 243 Galore, ba beza maison d'habillement, tout le monde a été chemise ya kitoko, c'est grâce à maison d'habillement Galore 243. Ils ont na mall wana zo mona publicité de na Kati ya chaîne Nabiso. Merci sur na ba partenaire Nyos Bolinga Kevin Pandadeke Chunga pena Rabino, bon continuer toujours au tala biso air union sur na Congo Liziba TV, mais surtout ba conseil na bino sala biso penza bien et lelo toza vraiment toko sala musala kitoko zanaye oyo lelo c'est j'espère que c'est ma première fois aller kana plateau na biso Kati to sola moi mingebele to sola Lovita la star Lovita a tourna pe belé a sala ba émission non sala ba film belé au PCP ça ba te belé mais tout mona ki tamoko avec ko susu na sente akenda ki wapi toka kinda ba Angola ba makambe belé to koyeba ngo ana Kati ya chaîne na biso Congo Liziba TV parce que meilleure chaîne rêve na bango ndengai. Bonjour Lovita. Bonjour Kevin. Ça va? Bien.
plaisir d'abord ya ko nzima invitation na biso ya ko vana vraiment na plateau na biso parce que bino nde bosara biso tozala biso tozara bino bozala ya liboso na nous na singi na peso na nous félicitations parce que to au monde to lingaka ezala bongo commentaire ekezongi vraiment ekezongi avant to bana no message no pesa na bato ba Orlando siko o ba yoka kati na yo siko. Merci beaucoup Kevin kubinganga vraiment na Congo Liziba na kati na kati émission kati oui. Vraiment ezamba liboso na leka awa vraiment na nesenga makasa leka na chaîne vraiment bande konyoso bolinga Lovita bijou babi ba cook les abacook ba ange na obinga ba ange po ba ngonde vraiment bati ba commentaire mo bo esalinga plaisir makasa pesinga sengo ya roleka lisu bala misa dusu na SB donc bolande émission bien babonné ba fan na nyonso bo s'abonner na chaîne oyo bon ma botalaka émission ça là vraiment bien makasi na lingi bino mingi voilà lingi ba mingi merci susuna papa Paul Fikipo FBT Misalande. J'espère que la prochaine émission ya bon on a vraiment ba logo tout ça là FBT Zolat ça et là on a plateau na biso vraiment là na sika aussi que na Exodus babi plus 243 babi 243 galore maison d'habiller maman kitoko Lovita oui tosola oui otala kati déjà otala pe émission kati na talaika bon na koma ki intéressé ton amona ki mawale kaki na landesu ya Nadej mais na landa ki ombinte tellement yo moibika emoza makam na kotika muke na kati na bimna na ndosa makam susu. OK, c'est le plaisir vraiment parce que émission na biso oeza et ya na ba retomber et fungula makambu pe sala e ko sala vraiment mais tout sous la sans polémique tout sous na histoire na yo obetela biso parce que c'est yebi mais ba biso ba yebi yote ba découvrir pe sala bien Lovita yebi nzambe oui parce que émission se bana na prière est-ce que vous ko aider biso au fond la émission na biso mam trop sol ana lo sambo. OK, tout prier. OK, mais pour na respect moi lunettes na éviter c'est ça. Tu bosanza balunga même chapeau. Ouais. Lunettes tout kangi miss. Ouais. Père de gloire na piso merci pour Nzambe. Otambu singa na nzela ba moto, otambu singa okomisinga kati na destination ezaki volonté na yo. Na tike mission na biso na maboko na yo. Nzambe tike ete mission o etala malolenge no etala mate. Amen. Sinda ba fan ebe na kati chaîne o ba bonné belé Seigneur Jésus. Présence nous manifester na kati émission le début jusqu'à la fin tozanga te okomisa kombo na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, on est là avec Lovita, tout sur la plus 4 naie parce qu'il y a na kombo ya Lovita parce que 4 oyo ça dit que et y a surtout qui tu vends loana et y a plus bateau tout monde qui est sur demande bateau va bouger aux en actualité ça dit que déjà d'abord félicitations à bandé sur félicitations tout soit non 4 tout soit non moki à Lovita on est bien à combo à Lovita vrai non ils en ont nani vrai non angeza bijou oui combo penza mama botanga eza bijou dans Lovita na zone monde théâtre c'est tu peux donner solo ya bijou qui est bijou est-ce que bijou za mona botami na mariage na ndako libala na mariage à papa na maman oui bijou aza mona botami na ndako ya papa na maman bijou aza troisième de la famille fille unique ya famille 3 garçons à moko fille papa biso kufa déjà kufenga na zana âge ya 11 ans de papa kufatika biso totika la kana maman si tout sur la chose va attention la bijou yebisa biso nano te ba la vie ya bijou moki ya bijou do bio botama ki na mariage papa bala na maman réalité zaraki ni na vie ya bijou kokola ya bijou parce que ngana ko pesa aider ngale ke tuna collaborer parce que na vie na biso ba parcours ezalaka to kizongi no na moki to zonga no Lovita auto ebité ba commenter to beta lisolo ya bijou bijou vie ya dizaki ndeni pe bijou azana e colonie bijou aza mutete la bijou azaki mwana mo o balinga mingi na famille kobota manono mukie kobota mananga mukie nazaka mama sando banaza teti makasi donc nazaka mo bulu donc bunda na baninga mais tant na ko sa âge ya 5 ans 6 ans mama lekitanga masé amemanga na ba noirite na ko majorette donc ban cadre nga vraiment église catholique ti
bijou tanga comme na âge de 18 ans yo mo ebi mukinde za to papa no bijou toya na biso zo ke moi no ki bijou lina banda pena bube muke ezakati kati toye bande bijou parce que émission na biso o rappellera bat bokola na bango o bakenda libana mboka ba yo la susango na yote ba redécouvrir sous ya tout ça ba bijou motete là vise la kindene via bijou kokula parce qu'il y a des réalités na ba famille na biso auto kola lango biloko ni bijou à 100 ans oti na bo mwana na ye biloko ni bijou akutana na ngona to sola nan via bijou muki ya bijou muki na ye na zaki bien to papa zalaki vraiment to zaki bana mo o papa linga mingi ata mukomoto ba bingana komini no api Kasavu bana kafe ba otala papa biso azamu to botem na Kasavu mais to koli na njito papa kufa ki wana okota sima to papa to zaki na ye to koli bien biso atika ko benga biso minervalte moi to zaki na papa to papa ko kufa tellement yo mo batetela ba bota na base belé papa zaki na moi sine mususu na ndako atikala na Kasavu banda ovanda na epe mon maman biso monaye to papa ko kufa en tout cas vie comme qui moi difficile comme moi difficile makasi vraiment ko tanga classe comme qui na ba difficulté moko boye donc vraiment espoir ezaki lisouté espoir ezaki lisouté ba réalité ni beaucoup tala kinango parce que tant de tout nyo bioza mona botami na mariage maman na zaki quantième femme maman biso donc papa biso na bu jeunesse na ye azara na base belé donc na libuma papa to bote mebelé wana tanga nombre ezati to zebelé basi nyo sané des na bu mwana a senta bota mais moi so abalaki a honora ki ezaki maman biso na maman na biso mususu a Kasavu donc ba mi balé bazali vraiment ba femme légitime na ye o commune yebi famille pe ba yebi donc to vandaki na yi maman wana na maman na biso to zaki na biso bientôt papa zaki na bon monde biso inda komako te biso zaki na nkirengi na veni yolo papa wafuta de mapang azali na mapangu na ye yo mo bango bazali batakala ba comme c'est des zones bato banda okabula ba terre mais le quoi papa tant biso to zena papa to banda vivre bien to tangi ba classe o pena bana batanga ba classe mais to si c'est ba to zo ba diplôme te pour papa zalaki non to zena ba amike ta papa ko kufa et comme na moment to tanga siko ba classe on peut aussi ça ba classe to zo ba diplôme comme est difficile na ba ya o to zaki na bango misusu pour batangi sabino donc yo mo yebi que souffrance ekota ki pesa souffrance ekota kinde to zonga ki na famille ya mama famille mama ba na njil nyos na pesi bino mbote en tout cas ba bunda ki pona biso malgré to bandi kokola kaka wana ngasko na linga vraiment na sa médecine tellement na ndo linga na za docteur mais et qui arrivé moi na comme na niveau les équipes pour muto futa minerval la zaka disouté ndé maman bisa bitin to forcer petit frère Silisa pour biso beto ndo sa nini biochimie petit frère Silisa comme ataka psioza moi na moi sto obunda ndé to na vraiment ya classe mais moi ko que na ndo linga classe makasi ti lelo na za emo na vanda na zo ba livre na zo tanga ba kamana mi ba sekasa be ba kuta na tanga elekela bango mais mutu vraiment ko soutenir poto na koma na niveau na zaki nango azala kité ndé bijou ba ki ko sente pardon bijou to koma na kana boti ngiringiri oya Angel pona liwa ya papa ndi kabos comme ça ibn Angel différence ezalaki entre ngiringiri na Angel différence ezalaki vini aux mené Nanji na ngiringi to zaka bien bien penza bien to zaka très à l'aise na nyos présenta ko biso moko Angel sko eza famille maman mais ko zanga ka papa yo moyebi pour maman zaki suna makasi te ko soutenir biso pour nyos mutando ça ezaki papa yo ba maman kalande bazala ka so mobali déjà nza masa pese moi position donc ya mo na ka mobile awe bateke lobi pe liwe koko ya donc ya ngo monique to leke mo ba maman moko ezaki très difficile pour na biso kotanga classe comme ki ya matata ya mobo mono ke classe ba bengani oyo na vie otikala ko leka nango te donc ezaki vraiment passe parce que lo ni longa bolonga ngiringi parce que le pas on a bien bateka ki yango famille ba yana biso bateka ki na linga beta le solonte ba yana biso bateka ki yango après bateka ya cave bateka ngi bateka ki nga ya Kasavu ti le beza bateka biso ze ba mike biso 4 mukola za kate to za ba mike ta bateki bon va pesa biso basira ba ange ta na mo amke na somba na ka ba ange ta bateka ngo to za ba mike mtolandela biso vraiment azala kité OK mutu mo atele malo bakel ponga bana biso mutazala kité donc to tikala ka bongo to tikala pene le côté boya kavi basimba te pour maman ya kavi sko eza ya bana nyonso mwende papa zalaka
bana bazana ba place mama tika siko place eza ya bana nyonso bokoko vanda wana mais yo moye biso bobotem déjà na ba mama muso aza so papa za sur place boza bien mais so papa kufi wa mwana ko ton kati ezate de biso tika na biso ko ta fama mama. OK. Tu des réalités mo pa ba botoli ba teki ba botola te mais ba tekaka po bakabula mbongo biso bon na ye rate na mona ka ba bengi biso ba teki le pa on ba pesi biso mbongo na ye ba ki ba pesa nga $350 ba pesa nga $350 ba sera pe ba ange zobima na kina so ba ange na ngai na ye ba na pe mbongo lo no sela ngote donc vi pene côté moi mobulu donc na ba moment mo vraiment donc ya bien te boti ngengi boye chango vie changer makasi pe le panga famille siko ya famille romika kolela ga ya nyoso bijo bon kolela kuté ki omoni na tana zaki moi muke conscience vous mes akité na ki kolela mingi tango siko ba sentenga eloko na raisonner na vie na parce que ngata bon classe pe na kata ki pe classe petit frère na nga continuer oui malgré ba grand frère na nga ndé ko bunda na maliki na loko maliki na nga habité faut tanga kaka classe mais yo mo yebi ko kutana ba camarade mo ba meme on a loyenge mais vie on a lingaka ko sala te oui na yesko ko sala vie on a ba réalité mo boy tant na ko sala vie wana dans na sepela na bu jeunesse na ngate na sepela na ngote parce que nga batana nganyo c'est le cas en église batana nganyo c'est qui prière et puis tant mo bala na sentenga famille ba habiter moi na za mo amke ya lobité ko na senté fo na bala wana ba âge 18 ans moi na ngali bosu na boté na 18 ans abifona balai bayana biso baboyaka bayana nga babitaza no mona mukie okoko bale bon te faut obundane assise en des classes soit diplôme ezaki ndeni kango ya sentimo septaka bolingana kato bon omoni naeba bon mobala ngo to lingana ka ndezaka ko biomeka omeka ka bali boso na vie oke tomber pe na mutu mo yo moni ke olingi mobali zemeye na yebi na ngande balongola ka zemite habité okobota osani siko na bien famille to bakoyo ka mama biso za na souci makasa ota mbala kufi muto ko soutenir ya zate mona so ozuize manga za ki infirmière na mama yem siko ba choc wana nyosi ya papa yo ka sumu ane moko ya mwasi ba sente vraiment etroublaka famille mama na nganya so balinga nga makasi mais avec le temps tant mobala ko zwanga ay ko sa moi geste na famille pe ba ndima na yeko bota classe ba bifona songa classe ndé na yeko zonga classe nanga mobile na mtabandi ko supporter nga na grand frère onga na landa na ba mobile ka mususu wanga na vandi kana chango na sasa ko pa mobile nanga azinda ko vanda nae to vandi na yeti habiter fona vanda mona batata nga classe ndé nzamba ko sala nga ngolu na sisi pe diplôme nanga na zu diplôme d'état mais moi au continuer université ezala quitté na yeko sala esthétique na yeko sala esthétique donc on négocie son esthétique mais malgré na ça que esthétique est soué na ngate na sali ka rapport na minute na yebata moko yekola musala mo bo pona mo na classe mto futo minerval azate ke na koma ono zo linga na koma est stressé histoire na linga vraiment obeta ba histoire wana te OK oh courage ouais c'est voix même na miss na passer belé non vite courage voilà les akati vous comprendrez ça va histoire moko beza choquant ba réalité be ba kuta ina on a vu lelo eza bangote eza ba o tozo kuta nango yango zo sala bongo merci na ba partenaire na biso tout lokola X10 aussi que na FBT Misalande oh là là c'est triste mais c'est pas grave. Aucun sa papa, aucun sa oh. C'est la vie. Na regretta po na botaka avant. Oui. Na souhaita ngote. Sûr. Et puis na zora chance au vimba na mbali anate. C'était quoi? Anyo kolanga makasi. Donc na zo esengo ya ozana mbali na ndakote. Na nyo kwa maka. yango na linga obeta disolo anate na 29 ans na supporter ko vandane tellement na ndo mona ko boya ye na ko kate na bota suna mbali mususu mais na ndo sala ngoka na otala OK vanda wapi na zonga super famille mama na bité na continuer ka kozani malgré
azonyo kolanga ko beta tango midi poko bambanda donc ajipenda nozana mukie donc oye beloko ko sala te stressé dans la nyokolanga makasi pena malgré to botane mais anyokolanga ya makasi nazaka na ba blessure mona mutema nanga na ina mibali nando mona mibali nyonso na vini si bataka oza mutu mo mubala liboso kutene asali ba makambo o kana kati na vie et puis na sala on a volonté na ngati na ba ko botani za na volonté na ngati donc dès na botaka na bumwa na za volonté na ngati onga na senga na zala ngona zala te na ratango déjà na vie mais et puis kenzamba osa. Ok, merci. Pensama ya miso penza, j'espère les a facilité. Ba histoire za bilo e choka rabatu mais c'est la vie, nous takuta ba réalité na la vie. Oh bijou vraiment à côté la parcours rebelle. Moi mo kanzi so papa tika bino ndeni. Ezara ni po papa tika bino. Abelaka. Sango za kindeni na matoi na. Écoutez là na classe ya. Oh. Na classe bazana hôpital na mama. Tant na ye ba ebisi biso mama leki na biso mama leki mais na pesi ombo taza à Paris. Avant dernier ba mama biso azui nga na petit frère nanga a déplacer biso nga mo ka batu nyos baba po papa biso zaka social baba le ningani po batu sondo bien ka papa so nga taka bu mwana po ye bate on ba bazole la boy ya a déplacer biso a memi biso po ba serre biso moto zanga baba kisi tona ba noto vandi to ndiko solo la ti mon grand frère na biso liboso ndai ko luka biso yebisa ma vérité papa kufi et c'est l'hôtel déjà ba yeba ki papa kufi. Bon nga naeba na ngati ki papa koto hôpital tellement bu mwana ba webiso nyonso na toyo kaka papa kufi batana na ndomo na nango normal parce que na zena pe na conscience bu moto formate bu mwana na passé première CO bu mwana dans ndomo normal na ko mona siko ko zanga papa tant to ko na kolisiko ba réalité mona comme les canons na vie na comment comprendre que so papa zalaki tam suna ngana bota vante parce que linga biso makasi linga biso vraiment donc lié problème na biso ndo la tango penza donc linga biso to tanga classe tam sou le bi ngana sa tete na ngana za ta docteur si rêve mais les appels trop tard j'espère que na sima batu ba otala to siko so ba promet ba permettre personne en autre continuer ma otanga na yo mutu ma zo pe chance parce qu'il a dit que ba batu nzamba tinda bona mina na ba vie na biso bazana bango Jonathan bazana bango penza ba ko aider biso na ba vie poto atteindre ngato zo senga ngati lona zonga classe mutu pasi ndeta bi to luka na classe bijou okozala wana na mobali never de souffrance comme lobby nazaka obligé retourner parce que de la kakati never pona siko vandi ate mo vana mobali et moi nazaki moi sto mobali on va na mwana mobali réalité c'était quoi na mwana babiloko wana oboteka ni mwa moko mibale malgré ça stressé au bota suspendre que bu mwana te oye baté osani oui on comprendre oye baté non sani mobali so ozuize mabiko obota abi obota yo po mona ka kyo lingi mutana makasi fo sani pa na biso balobaki so mutake longola zeme okufa si pa na biso donc mutunde ba mama biso ba mutako longola zeme te ba bangisa biso donc siko no mona etikala siko na kata mutu même na koma bona bangaka na banga na mona ka so longola zeme na okufa so sani na bota ka lokwa déjà nazana des familles mbali ba yebinga na fanda na bango déjà to zala kaka ndi na fanda na bango pendant 9 na fanda na mbali pendant 9 ans au baba so na vivre et 5 mois les aka 1 mois wana ezali na débutant on na yepa na après nyonso wana lo bango penza ke na nyo kwa maka na nyo kwa na bela ba tension na bela ba estomac na ba âge mobo ko supporter te mais mona ke beta li solo pa mameza te pona obo ko choquer oui on peut ça passer pena ça pena ndeko mosto no partager na na za na camarade na monde azaki pembe na chaque jour so na ba problème na ndo partager na ye vraiment auta kufa déjà chimène donc nzamba amba molimo ne place za pema na kimia azaki vraiment meilleur ami donc moment nyos na zole la zaki na pona penser ma ami so na ndo pesa ngesengo mona lo balanga so beti na ndako mama oyoka esa bango so pasi na raisonner ce qu'on a tina zo zemi famille na nyos ba sepela te ata mutu moko même ba grand frère na balinga nga lisute ba mona ke o bango bazaka na ngo basala pona nga malgré bazana bano makokite bas donc écarté déjà yango wana donc nzambe kanda yebi ko séparation longa na ndako ngondeni et comme na moment mobu na soka vraiment na isa nzambe cette fois-ci ici na préféré na vivre vie na ngamoko
na continuer vie au non sala ya bien donc on a quatre églises tous ana ma pasteur na biso ma Claudine Eleko maman muter malam ando vana kabadiati nde ma pasteur ton na ebisi lisolo abinanga oyo ovanda pananga et les jours on a obi mananda ko wana na kanga biloko vote na zoka moi 5 mois ya boy na tie biloko na memi moi na po ya mibalika ngam na bokoli ya liboso ya zwaki ne na zo ya mibale ona ya na yo ya na ngam tazoka liboso na zo ya mibale na inde ti badiading tana comme na badiading na vandi en tout cas na supporter ka choc yana te na omona kaki na longo na katsa ndako libala mais place na za bien ba ya minga bien mais na omona kaki mutu mo ba noza peme na ngazate est-ce que no tu na sona linga sumo bel musuna botane place on azala kisko ya mwana mwana zongile kaka so no ta ba réalité ngamba na yo to lo vandi bonanda ba betelo porte mo pozo la mabuaye mo bala uti musala na sapota mbalo ya mwasi na kata saki na kata mutuka aye na ngosiko basi pazo lingala otana ngala za no mwa mukie basi no nyos mikolo na mikolo basi meki mususu mwa semeki mususu ke zo mbanda mo libanda ya netina kata ndakuno donc na leki na ba moma moko mobala olala ndaku na bino tel na simala likuna na mwasi mwana bolali butu mbimba fièvre parce que moma na raisonna ki nyonso moma na bayaka emba mona finanga nde na ko bima na kei to na eko kende nde ma pasteur a pesinga ba konsabi salelo ko moko bo eko bosa ni so mobali wana parce que tellement na linga théâtre makas na bi na ke kota théâtre mais na zaka déjà na ba blessi mona motema so na ke kota théâtre est-ce que na ko mesa na ba ndingo na ke kuta kuna pour souhaiter na nyeza na sa théâtre ah oui parce que ma pasabilité il faut kende musoke tongo ke ba répétition no kuta bato bando seka au mona bien ponga ndoli la temps midi pour so na vena na chambre yo kata na ofina téléphone o lela na raisonner belé na mbala moko oui si nde na ko kuta théâtre na bani ko sala théâtre pas bobo manoka OK bobo ayebi batan o na bobo anda comprendre bato so na comprendre ngate so na ke repa bobo na zaka timide makasi na lobate naza so bakwa lo banga na hôtel ba ngoka boy même bobo mona yo se karato za la ka boy pona ni tellement nazaka déjà moté mezaka déjà ko soka ba pote le kake belé na moté masko ton na ye na olinga so na mesana na baninga mais o mona emozo lingo kende emozo songa mais avec le temps na mesana ki si oui ba so anyo kota ka théâtre ba bobo na kota théâtre li ba le kufi na 2009 et 2010 na janvier 2010 na côté théâtre na 2010 wana kaka ba juin juillet ou bien août ne na côté na banda théâtre ça là non et l'autre côté ba moi s'adapter ki mbala na s'adapter ki parce que bobo na Amelia na vedette balinganga tellement makasi ba mona nga mutu mo boazo ya zalaka kimia mutu mo azo ya boalo bakalo neti donc balinganga makasi ba osala effort na koma ba olinga na koma ah oui voilà, merci. J'espère que Boyo qui est moi 4 mois parcours il y a Tristan Bisso Lovita mais tu robete masoleza qui a bijou expliquer réalité à vie parce que na kati ya vie mutu mutakuta makamdango ba difficulté à kotali nango azaka mané moi docteur mané médecin mané mutuni ya munene mais ça trop tard ti bato bosunga bato oza bato tanga ngapo zunga na tanga mais na mutu pasi mais na kotanga kaka azonga taille facile sur ça là bien bijou. Oui, théâtre par Bobo en 2010. Oui. Au côté, c'était comment? Théâtre au monde arabatou, na badosa là, oui, s'intégrer dans maman, ouais, maman a bota eu accepter qui tu moi c'est au bande ça théâtre. C'était quand même une famille. Si le bande kuna ba mama le kinanga surtout ba libanda ba sepilate. Ba lo banaka yo za mwana nzambe, yo faut tanga classe, yo faut ça la bolé. Surtout maman le kinanga za so benga, ate ya kanga kaka. Tellement nazaki pe moto na linga nzambe makasi. Ah oui, chrétien catholique hein. Nazaki na catholique to mbala yeko zonga na comme une église des réveils. Nazaki vraiment intercesseuse, nazaki protocole d'akenga na ndo ya ba pasteur amine na mboko na yamba bango. OK. Nazaki pe na pasteur avandanga la vandi pembeni. Donc na salela nzambe mais vinde mtesenga yake nazasko musika pourtant na longo na ndako libala ndena kendaki kuna pa ma pasteur na vanda ne temps pena ya okeneso église ezete po biso za na ba souci na motema même ko semble ko kalisuté o mona ka soso semble malobeza sino mnokote po mona ke motema na nga eza ne sengote maintenant eko kota monde théâtre pe senga so esengo wana tone ko mesana na ko mo mesana na ba bobo emo kende bobo so emo tango lobalo fo seka ponga na no seka na no kanga na kanda te emo mona ndo seka mo kanga kanda o mo asalo bina kanga kanda na se mais yo zandeni so e ba no sanga bien emo tano
bima nando seka ti avec le temps nero zo ba camarade pe kuna ba vaidei to mo so la na bango e moto vanda repesili nga ze soka repesili nga wana zwi saki na zongi mo yango yo vanda raté na baningo meleta secret non président nga na ozonga la ngai mais avec le temps ko mesana bango na ko mesana bango nde na komi lovito na komi lelo na psa ko mo lovito komba lovita to na zai pa bobo na zai ka bijou oui nando jouer kana komba bijou mbala liboso boba memanga na nzonzingi zaki ya Alpha Bokole nazaki figurante amema biso nyonso na kati ya groupe abi mema ba acteur na ba artiste no ba ya awa baza figurante na kati église mbala liboso na kenda kana jouer ton zongi ton a jouer si batuka baze te kombo bijou pour ani déjà ba bijou déjà zali donc ko jouer na komba bijou te faut luka kombo boba a jouer kana komba bijou et ça ani te faut jouer na komba bijou a luka kombo mususu tana yeko longwa nde pa bobo nde na yeko kota les amis du théâtre nde na changer siko kombo les amis de pas major au kota ngonde to longwa pa bobo poil pa bobo na longwa to swana te to beba na bobo te c'est mon président donc ezaki batamoko batando esu ba répéter batamoko mona rep boya bo rep ezate nde boba beto pema après to zongela na temps oya lo beto pema nga siko na yeko kota na les amis du théâtre donc ali oyo ya major ando ko ma filme yemta memanga na les amis na 2011 nanzela ndele nando futa na movenda to kome ko fana na movenda na copine nga vaide tana komi na movenda wana na kota ka boy ala tala nga ka na kota ne na bimaka mkomsu bato asala théâtre atunusala pana nga pa bobo abi ozana ba spepe ndo producteur ne sa sepela nango ozana spe ya Gabriel ngamna lingaki makasi okutane déjà ngabi nonte abina les amis du théâtre mona bango nyonso ngabi abona mona ka batu misuta to kenaka et pas Alpha Bokole na mona ba sila bisalu na mona ba batebele na mona rakuna abina ngasoso ekuna o mona siko muto bokokana ni boza na spe moko ngabi bon o lobby ya répétition na biso to répéta kana mo nini avenue Maringa si Prince Kasavu nde na yeko koma pe na Maringa wana to na komi na moni producteur azomata tanga teninga ngabi aluzi mono o mono lokwa Gabriel Bondeni ala bien asala théâtre banine pe kala mingi te nde na sepela ki tozo ya bando répéter nde major abi lobby ya casting nde na kenda pe casting na major asel casting abisinga o jouer ndeko ya modero film on to jouer na zem ndeko modero ati asaka boli casting na yepe na yeko jouer na bango malgré moi tano so banga talaka ba icône nyonso moni bato olula na TV siko o jouer na bango moi ko banga mais avec le temps na mesana na bango wa premier film nous a été traîné na kangali susu OK ko ya na ga ezai na ba retomber nango makasi makasi tant na sali film ana liboso producteur ayabi yo pakola nini lo papelo te comment la fiche ba ki etia yo mutasika bono bimite ba ki etia na fiche oui ba CDD zena kala ba ba fiche ba principal ba to ba jouer nga batakanga tele mono yo faut sembla mingi wana to la makasi nga papa merci film on na yebisute na yebisute na talaka na tourner ba film be pas major na en tout cas na yebisute premier film osali moi pas colos na pozo ya bien premier film na ke ayebisinga yo so tourner déjà nga bité aux ombon tenga na bangi na siko na bimili banda na esiko vaide skis vaide ngabi abino zombongo te siko bato ba no seka babi major ndenga lengi saka bana bato mama benga ya no benga ka Gabriel yaka ngana tel babi yuba obenga na koti oza na spa Gabriel so mutatele okanza boza ya na leki ngabi bon oyebi ngabi na monete mena sepelani o sepa na o monika abo jouer na epe abina ngazwa mbongo na tala bonga bi afuti ngako na bimi na esi alabi ba fesi yo longola mbonga dim ya musala na yo longola mbonga dim soko opesa nga lokwa na memaki yo eza yo mais longola na mbonga nzambe po batu mingi baleka ka film ya liboso bafuta bango te mais yo bafuti yo c'est comme ça l'étoile na yo donc yo avez faut ça la théâtre nde na tika la peine les amis de théâtre ça chaîne oyo batebele pe batombo ami batebele pe fuli batebele oui on m'a pe ko ningisa kuna on m'a pe ko yamba bato bazo ya pe na les amis expliquez biso dans les amis wana ezalaki toyo kama mbebele wana ba guerre froide ezalaki ba guerre d'esprit bo joa pe na ba DiCaprio ba mama linga batebele ezapena bato ba baluka ba combattre yo pe na kati les amis bon tellement ngana ya ki pona bundisa batute
nayaki musala eza oye pa place moko boye oye po baksa 1 plus ozwa pe 1 plus po bato oza na bango donc babitumba oyo bani namonango te mponga baya nyonso bazalaki bamama nyonso bazali balinganga makasi parce que ti lelo nazala respect nga mpenza icone nanga ata oza nde ata lelo nga nakomi na succès koleka wana opesa oka respect wana yango moni balinganga makasi bitumba ekoko ozala nango mais namonango te po tellement bolingo banolakisa mpa nanga so oyekaka ata baotindanga 1000 fois nanda okende lobi ko major aloba mwano akoya tourner sinese ko tourner te banda vanda kitia ko kia alanti déjà to oyoka loba te eza natir nanga ne théâtre ndem te sel kena lobaka natir nanga vraiment boko va nanga boti ko mona na lobi nanga pe lokote maintenant ne ko kota théâtre lokwa banoba fo ko lobaka fo ko sala bo nyoso na sko ya yango mona koma ko loba nyoso ne ya tango yeda les amis amis nous aïne tout proche non parce que tout le monde a bataza avec qui ne kiri muta moningo ya lovite za kinani na zena baninge belé parce que baninga bazana bon oayo to après to pakati nanga ya nazaki na baninge belé pas ma major to zena to zaki génération ba fio to yaki o ngana na ko kuta to zaki bel nani Vaidei belle vie qui encore Orgazi, nani Jolie Walelo, Fanny Katale, tous ces génération auto équipe major. Donc bisognos to ndoka makasi. Zoka makasi ole kanango bien. Oh bien makasi au moins pour faire nanda pe bobenga na bapel. Tam soupe tournage ça te meto okutana. OK. Voilà, merci Toroso Lara déjà toko beta parcours les bien parce que passage Joanna tu ngato yeba nzoye barate quand on a yebiti ko zala pas bobo tu vois. Oui, va découvrir peut-être pe na bo manu katanga hôtel ba sali et puis moi plaisir au reconnaître merci que ba yeba vraiment le vite ça qui vraiment na les amis mais parcours na yo les capa président bobo tu vois et ça les carapenda papa Kobape. Ah, ok. On a comme les amis de na côté scopa papa Koba. Pour na ko travailler peut-être na ba copie ba oui, il y a banzonzi ngizaki belé. OK. On se retrouver na yo penza. Ta wana penza. Makasi. Makasi vraiment donc talaka na zaki so major akiti kini lelo. So raza na 10 films nyos na zo tourner. Malgré nos jeunes principalité menaza. Oui. Et ça va bien parce que tu vois qui peut-être il y a aussi que ba qui peut passer par producteur bazaki na kationa yo pesa pa mi bato za na liste bon nakolo bandeni ngai na yaki théâtre na ndao lobango na yaki théâtre pona koma moi si ya producteur te po mutu mo ta tsanga na film fona bimana na lobango matina obimana ndako loko ngana kende ko sa théâtre po na longola ba choc na zaka na no motema na koma lovito na komi lelo donc nzambe lokola yoka ba prière ba tu producteur ma otalinganga même major ndenga za bonde bato balinga bato ngalo kwa major alinganga te mama mutu pa lingo yoza mobaliti non on va niveau moi moi ko luki 23h0h abete le kokoko place ola les até o ego yesani o te nanoki bakuluna nena lala a ayala lina kiti ala lelo mais sexy makasi bongo ya oza mobal osani oza major mingi bongo na yebite na betika lisolo on comprend producteur pas linga mutu c'est que yo moko salika linga yo ah oui on comprend ne singana kina na ide balinganga te mutu ta linganga voilà yango petit lelo soko tsanga na film no po obima nanga tika voilà na lo bango mutu asala ke lo vita zana zo moi code mobe uti poto na yebaka te po na famille nanga mutanga tindela nga mbonga sate on comprend mais nza mapesa nga mananzila major na zo bato ba uta ba poto na yeba bango to tindo bilamba a tindo ba sapato a tindo ba biloko mobo na pesa enzoto te oui oui boso muto lelo ya pa nanga lo ba lo fita vana peso rona bimano vomena vana nda après papa ba nous a une relation muso comme non oui kasi wata na côté théâtre ezwaki mo ba tembele ba temps vraiment ebele na bato bandoza nanga ba ebiki en tout cas tema na ndo linga suma ka mibalite na koma préférer na vanda nga moko na koma ba kanda so muto lo ba likambo ba réponse moko mais avec le temps na komi na théâtre ko zana baninga ko solola ko seka nde nako kuta na pena mobile to vandi ne pe batambule to betine 11 ans mais to utai ko kabona 11 ans au botel sauce te aboya kipenza na be mbala o na obotele mwana oyo ofandi sanga na ndaku na OK côté balobita za debana oui OK c'est bien le vite to sola kaka to zio parce que ça lit bien toujours en ce moment makala mingi te pour polémique au bien fort parce que na yamba ba les amis trop awa yesolo ba DiCaprio na yamba Gabi Ange Maïcha pas les Gabi les kana les amis hein te beli ba loba men lingo tomba te major a circuler la nyoso na pese mbote on a vu na ngai
et ça biso nan tout monde aka osala voyage moko boye voyage mo sur Angola na 2014 na mema bino Angola ezala producteur mo boye habité sur pas un producteur à solo oui copie ya kaka nga unaza na copie na te moto batsaki a voyager tant mobile na uti poto ya bien voyager souté pour mobile na ye so ba koko changer moto esquisse donc ba tanda na Angola pe biso ba kombe ba ndeko tanga makasi producteur a lobi na bango bi na benga batindela lovita invitation to kende na lovita po yepe kuna bazo tanga kombo ne makasi mais na liste le kwa batia kaka 8 personnes yo bo moni na tia kombo ne te le kwa moko longwe to tsa lovita nde ataki kombo na nga ba bengi nga pe toza passeport ngabi naza na passeport te faut bimisa passeport na kina na bimisa passeport abana biso to pesa ba mbongo na pesa ba $350 o ya osimba nde to voyager na ye to komi na soyo au kazaki ni nzamba limbisa ngazaki faux producteur pour producteur a sola bimina batotika batu na vie moko teke bo luka place a kolala bo luka place a kolia donc koyeba na kaka o kindaka ba mayonnaise ya brifi kutazonga na mwanda ngape na lingana zonga na mwanda tant na bengi mama leki na nga oto soane bien mama leki me abina nga zonga batu banda obenga nga ebele na zonga mais yo moye bika déjà ça groupe batu mso toke kaka tokende kaka po bon brifa mone déjà producteur wa makama longeza te ya zonga kina mais biso to continuer aki tant to continuer to comme na solo donc ezaki mwana luka na ndenge na mais nga na kenda voyage te pona kutana mobile mo bimanga apesa nga mbona lia non ndena yese nzambe na ye musala na nga so na sisi na zongi bari brifi mayonnaise batebele tozaki batebele prince nanyo anda osala pa mtsakala nanette tozali po batebele nanette aute kokufela mwana kalami taza na Angola nanette qui encore aimé donc tozali po batebele tozali pe mo batebele tato yo kokoma na soyo ngasiko bafandi kwa balinganga mingi batindi mbongo tato comme na soyo akimi biso akimi na ba passeport na biso akimi na biloko nyonso to luke to mona te mayonnaise le roi za courage abi to rotika bote photo beta mutu OK mayonnaise awe bisanga lo vito songa to zonga na biso kin makamba ko tele solo kwa mutu oyane déjà suksi biso awa to zonga ngabi ngana zonga na ngate ngafona ko makaka donc ba fan ba obenga to tina mutu ya kozwa yo batinela nga mutu ngwa ye asali mikanda fala sa mikanda ya bien asali mikanda mabe so ngabe idée écoute ça te ke elompe na ngola kuna batu nyoso ba yebi yango tanga memi nga to bandi ko keto koma na riologe place bakangelanga bakanganga na riologe to bakanginga mikanda basali sko binanga na wanga na ngaso elo na umela pona no wanga na ye kinazanga moko mais portugais na munoko nada donc portugais penezate mais nazo wanga na nga ye meto zane si place wana so da moko ya tani ngabi o yo lo vitati ngabi engate abi o azi film mo ya major na tunaka grevi futi ya liebo na bina rabo na kimisaka badino la na babuibui na ndakwa no benga nga lita abi o yo awozo bina ala kisi o bayi balanga bebilinga to na taliboe no kisiko nzoto malili nga bia yesu nga lelo bakanyinga abi o yuza star ko te mona mukando te nana memona muka yebisanga vérité na bombi so no mona amwa mobali so na bina tanga kombone eza ko tanga kombone te abi ko tetala ko tanga kombona ngate so tanga ba okate nga 20 ans de prison yo ko ba obimisa na ba yo ka lelo de ba ko kanga wana tato ke po ba ko ba kena na prison e rumela na betata ba 3 semaines na société kaka ya kite to zana epe wana so ba olinga batika nga mais lokola nga na obomba ye po mutu nyoso ya wana na batu bazokanga ba oyebanga entourant nzamba pambola major nzamba pambola major vraiment na yebana na ngola na batu misu omona ngole mo bo otanga kombo na obenga lopita obenga pe lopita ngabe en tout cas major asala biso bien oui major asala biso vraiment bien tabe ko kanga biso c'est 3 semaines OK bon otamusa tamuso ka lo ba vérité ozana nan po ba libérer so mutonga za ki ouais to zane ka wana yeba ngaki yebe bakanga ki so ba abimi to fani pardon ko tanga kombo na ngati so na yo ki ninga mobali yeba zaina mukanda mabi ya yemo wane ya zaina mikanda ne ya bien so ta bakanyinga ba yebi ke ngamo na ko kota kuna te c'est que nazaka na yelo ko tamusa za mutu ba yeba déjà ke akotsa ka batu nde bakangi nde to eti c'est on va pardon kaka mama kotanga kombo na ngate non tanga c'est bon pour nous selenga mikanga peso mbongo vraiment mbongo ebele batu daba joa kabu batindela nga mbongo nde na yeko ba yeko mema biso
et les jours on bamema biso na prison nandima te ke na okota prison bamemi biso wana bakotisi biso ye balekisi bakanga tema bakanga su batebele ye balekisi nga balo balanga ote yo to memi po to sa banquette ba linga ba lempa moral nanga to sa banquette to ye ba vraiment mutuni na memi yo o rumela no to zokende de na kokota prison vraiment na lela ka butwana mobimba na bi mbongo nanga moko nyonso eza producteur okaka yemema bato mpo nazalaka na kuna idako ya ti bangolango te na bana kosala makambo nanga mene susu angolango na efa ekutela nga makambo ekopesa nga su implice na vie ekomema nga su na kati ya baprison na leli na esi nzambe que ta volonté soit faite nde navanda na prison pendant une année c'est une année na prison na ngola nzambe tematika abani te atindela nga mutu mo bwaye wana ndakome kolandela makambo nanga le jour n'est que vecté que mutame manga ye wana azakuna na kati kombone bwebwe na boto asala ki bona pesa kai autant mbongo ebele boye ngabi oui oh c'est bon lobi ba obenga bebo ki esamba nde ba benga biso pe toke to sambi wana une année déjà ekokine si lelo lobi abenga na ke samba tona ke samba boye ba ebisinga ozobima lelo les jours on peut na bimaka na bengi na ndaku na zuba numéro ezaki po na bengi mama pesinga numéro mama Claudine na bema Claudine ba bibi singa lelo mais na lina tikana abamba bité fozonga taka ofendi kuno za na ba stress makasi fozonga kini de baka ozonga tiluf de na zonga kini c'est blessa ki mama prison makasi bango nyonso na ba grand frère na nga bango nyonso nga talaka kuna ta na be docteur alobi na nga ki so na ye kini fona ki nini hôpital général ba sanga ba examen nzoto mbe po motema na nge vimbi wana docteur mtalo po na non ça ba crise d'attention un mot mon attention 5 un mot 4 traitement ya malamu ezate mais nzamba sala nga ngolu ko zakaka artiste oyo star oyo banomi mana hôpital a minene place ba traiter pa ba tambon na zeso na sali crise ya no muno surtout ki boza na hôpital basoda libanda ba hôtel lo kantina yibaki ba telemia ba hôtel atala o mwana ndo sa ba crise moko do so nzamba lingaka na zonga kinte ne boyoka na kufa pona no sa na zeso na vana liarate na komaka so moninga ba so na sidondimi na konda na mbala moko no ibate na obima place o na zandenge nini mutu nino o akouta banda kini ayati awa akolandila nga makambo ko moment na venga bi est-ce que so na zena kombo makasi na kini ba yoka ke porta bakanga na kini ba ebeke bakanyinga tu basala ni tant que ba artiste basaki lote elote démarche mon côté elote ata mutu moko ata telema alobaki te to kende to sala boto bunda bango kutu ba lobalanga yoza star munene ana ngolo yebani est-ce que ça obine la greffe futila bon ba benga greffe futila soki yeye ayoko bima mais mutu osala ngwa zala kite po ya yebani et puis producteur na biso major ay na yebite soka yebaka mutu talandela nga na vana na ngola wana no mi yebate ke est-ce que na za star na mboka mupaya mais na kini pe na sala pe ma biloko batu ba yebi même na ngola mais ata batu ba yo talanga ba fan ba yo talanga au moins chaque dimanche ba yo tikila ba biloko lelo fanda ba bengi mona ko mo benga na bimate nga yo na posa na bima mais na yo ka tata mutu mo lo ba ke ba tata ba be ba lobi kuna ba osa belo mo te ti do sala grève za ki kombo seri wana kombo makasi makasi so ya ngobima ye tanga na bimi na ekini lelo après une semaine grève ekini tango ekini zene bimbi entre bande quoi wera mweza na terrain ya municipal ndesi yo bakute na pakoba na okika pakoba benga ya kambang batu mbana posa na bamona yo bazay grève futila na Percy Tumba ta ba bengi na embango grève silika makasi atomboka na ndenge moko impossible bina ye koyoka ki ozai na ngola lelo nde na kitikini na yoki ke yo okota prison lelo nde na kitikini comment beaucoup ça mete à mabebo mutu nyonso ayebaki ako obenga ngalo bake mwana na binela ki ata kombo na oyeba te po ndengo bina ki mutu nyonso azesoka ekoplaso bato banda osika ndenge na ko bunda en tout cas lobaka makasi ya okabela pa pesa ki esala ki vraiment passe makasi abi mwana mwasi inane na prison mais le roi déjà makambo eza essayer les cas déjà na pesa ka nzambe merci pour na zonga na sa bonne santé na sa pe ba examen nyonso ne docteur na lobaki il faut c'est ba examen mutema po na ndosa ba crise d'estomac ba crise ya tension maintenant na yena ke c'est ba examen nga ba munenga na maladie moko te. Ok, merci vraiment tout dans Lovita. J'espère que votre histoire na indi tout zoloba ça les penza passi
ma mission ekiti bimi vraiment mais courage parcours ça va me tant on continue sur théâtre tango tant nazongaki na vandi mo mukie nazongaka na kanga date on ba date ba mauvais souvenir ba bossa na télé 10 novembre 2015 de nakaki tonaye mamundi ba bengi tellement nandaku ya na pisa na numéro batu o bazé papa ko banda obenga ye situation ndenge ni pas bien na ibisinga to benga no batu nous soit tête bay baké au ça déjà na kin de to benga mamundi to na bengi abi téléphone na kana butu bona mona moi ça pa ko ba o babo ya na déjà ayembangu amoninga pe wana to sololi na ye leli makasi mutu nya ça c'est ça moninga zolela mutu nya ça c'est ça moninga zolela bat ba ndi mateke na uti prison na sali inane na kata prison ngabi exactement nandima ki on te pona ki non là non attaque souciette non kota te mais na ke kota prison bena l'Angola c'est ça donc nzambe ne kam ta permettre ke makam suto mo na ngweza eza mabe mais nzambe mo ka bile pourquoi bomba ki ah oui malgré nga na mon ke e bomi carrière nanga tala ina ne mbimo jouer te major batana ndo jouer makasi nga na jouer te kombo nga pene silaki mais nzambe mo kwa yebi tane ko zonga après major ayoki ke na kin major abengane na kende pa major atenga film to joana Diana wakufa ape mana kimia to joana Diana yana leki na film wana to yeko continuer na bandi ko zonga major akomi ko encourager nga donc na mona mutu nyoso normal na ye comprendre que na vie zaka bon ezate que sozu problème mutu nyoso fatelema donc tellement na mona ngo normal yango mona sepela pe na baninga na nga to tambola na bango pe malgré babanda ko benga na bato batu na ndenge nini kuna ndenyo ala muki kuna bon tant na ye bayambinga obo ya bango to continue kombo ya kozonga na ngole so kombo ya kozonga na 2016 na jouer pas major après yo mo CD komi ko bunda mo CD pena e bando ça ma ba film les souté major aye ko kata ba film a tourner le souté na ko pa Edo Kaunga na ko mo jouer pas Edo Kaunga Edo aye ko kata internet e ko zo place tant internet e ko zo place le vite vandaki. Et on est CPLISA, si je ne me trompe pas. Et CPLISA, ils avaient que CPLISA na Top Vision. Oui. Et CPLISA na Top Vision, qu'on a au côté pour papa Edo ando côté biloko kuna. Azayi soka benga na tourner, na ndo tourner bla papa Edo mingi. Mais yo mo ebi mon ndo toza. E mo bo bazuzu ba côté so ba côté ba diable oyebate ba lalisio. O le kalisusu te na ndenge lelo internet e comme panza na bo po muta benga yo na ebite fo o sa nini donc. Tournage comme a passé pour nanga. Dans les calisous na TV. Aussi na vandaki banda 2017 17 na le kaka na chaîne à Belleville. À part na le kuna na le kavu ba 2 ou 3 fois bo sili. Donc banda 2017 na fin ti na sili si 2018 19 20 en tout cas na tournate. Mta bengo na tournage kendo zo caché azaki souté. Ezaki pena retomber il y a Belleville. Ya tobe tamasu na ngai. Si tu es solo qui a retombé, ça veut dire que au bêtis pas major ou les cas qui est pesa qui tu es solo solo nangai tu es solo nangai ils sont pesa ka parcours na ils avaient parcours nanga on a pesa ka parcours la bêtis ka liso pour na jour pe kuna 2017 internet asuka na jour ezaka pa na ende et kataka wana 2017 na vanda na ndo différence ezaki makasi entre pas major na ba CD na yoto oui quoi ba sera kala na habité ceux qui position ezaki ndenge nini par rapport à lelo. Mais c'est des cas qui attendent côté de internet mais c'est des cas na c'est des cas nga ba c'est des cas pour zaki film so que bimi en tout cas ba fan ba obenga yango na yo mono so na SB zila to koma wana Lovita tu entends tu as besoin d'image image moto sont juste après vraiment c'est pour la zabela côté mibali ozo mibali malunga te kama mbisi zama kama mibali o tele kilanga boyete oza kuzina nga mo sobite bo son décoller bino bi mana capital ayi batande bino bosali azwa pe mo épanouissement na sala mabe le vita miso pembe no tanga sila tanga miso pembe te na sali bino nini bino te ngane mna lo beza kwa yo ba ke sila pa koti mais ngalo mona Jonathan bon fana ne combien fois la kingelo ko bolinga kaka mbo alinga na ka yebo aza mukeza munene ngana lingeka lovite bulu makamba mbisi bo wana nani lovite na na sina na ono banena nga ngane mabele pete
ngasila Lovita moto ayaka na yeba ndeko biso pe oyo toyebi kobanga makambo te Lovita nazongisa na mémoire no muketa moso diske on eza uzika Lovita yo moloba nanga yo tango yo uti bandundu oye na camion okomi kisasa oyaka na kombo nini po tango so mwinda kisasa moto ebosanisaka bato to te bato aza kobenga Lovita keli wana nono mwinda kisasa engalisi yo oye oyaka na kombo nini biso to na yaya to bita mo siki toko bonanganda kitoko na kati ya gombe boy aza na koma kengi to ko pesa ko mbwa keli wana yo so batio maboko verni carte ndam to bi amma mami ga imanzaka o yo mo bi mo exercise se swinga mabele exercise to singa na suka ga na kelite na baxi Lovita to koti na loyenge to mo bengo Lovita ngalo lo na zonction authenticité kenge kobunga te donc benga yo kenge na kaso pesa la place pesa place infirmier aza yana ngatu mwana mama na ngeli passe neza passe na yo ka mona biso o sala ka cousine tout le monde imagine un film wana ezala na ndeni na ngapela ngo vraiment na yo ba occupé ote ba occupé ngate bato anda otanga kate Lovita silaki Lovita pe même fanya bengo bezaki passe oui kwa fana biso benga ta ba mono na TV si à jour ouais mais yo ole karalisu te place musu ba ko benga na bango yo mais et pesa ndenge o na mona SBT comprendre mutu musu ka ko benga o tuni na ope bato na elekaki esili appel wana kotaki nga tokoma tozala ma Thérèse bien nana pesa mbote sokuta na amia malamu aolinga pasi note oui ma Thérèse na ajaza yaya aza mama mais tokoma ba camarade Thérèse to na kuta na ye Piana na wa camarade nanga aza soki ake tournage aye pas en terrasse na sayo nga za tam suna fena na nda ujunimbe na salite mona mukomsa bina na tiki lo fongola nga pesa fonga na fongola na ngata yo na vai na ngati le yo ya tokangi tozongi si waka ba manque à faire mukomsa bina nga yango yo penza otuna lisute ngabi nana obenga nga abi nana obenga yo futuna ngabi bato babenga ko benga wa Thérèse nga la pesa na nga na yebite so na joie bien na joie bien tant so bato babosa na nga na obenga nani on va délaisser attends ba comédie ba sala ba ye baraté que le vite moi azala yo so mona na fête ba artiste et comédien ba chope na groupe ba tsanga te mais le fête du moment des groupes ba chayo te ba tsanga fe ka te ba chayo tika ngai mbon na biso lobana allez le kawana to bani pe to sola na biso na e to sola ka to sana betela ite lisolo ke ndeko comme na SBC ngelanga non yemo kaka mkomsusu abisinga na sola na mams uta okamuzaka na kin yipoza defo na okomela ka batute ngabi omoni emoko komela mutu ono tuna si tamususu mutu musako habite foko maka si normalement ego leka nango wana na vanda ka bona buto nesi lelo na poko lelo ba 19 na vanda mo ka appel le coach pona za numéro mams na téléphone nga na za numéro ba te bemela na komala ngate na moka pour appel normal WhatsApp te allo Lovita wana Lovita nga mamsi loboza tournage même 15 tableaux 15 tennis pardon ngabi mamsi na bi loboza tournage ongo tuna ni lera na 15 tennis tuna na place bo tourner référence ya yebi akati en tout cas na vandi na bi mamsa benginga na tourner 15 tableaux film liboso no ke kota pane 15 tableaux même 15 tennis na ganga na ndako no ka plaisir mo bo sala nga no ebi esengo mo bo ezaki so major abengi au moins pour la libre appelle la major ne mine ndo se kaka nyos kalubi na film major nde na zo ke mo supasila ngabi si la bengi ngako na bengi ba mo Thérèse ngabi nane si la benga bi na yebisa ke obenga yo lobi na tongo na benga bi yaka na ndaku zwanga potoke na zipe na ina ndaku to komi na ndaku na tourner na Gombe oui tato komi wana na vandi moi timide kaka moi yo mo yebika moi kala na vandi batnyos bazaki to pesen bambote même stanga kotaki apesaki nga lisusu esenga makasi na lingana ngai me na lingi lisu makasi o comprendre mutu mo boye na moma mo boye tam su motema no eza kozuka eko longola pota na tie glace osu pio na motema kokota kotaki akeyo apesaki pananga apesinga courage en jouer Lovita ça va okinde wapi okala bopo obenga kapete fo ibenga abandi ebike non di mateke mam simta osola na Lovita bongo pona za nga mutu pamba na yeba na ngate
Comment Lovita c'est si là nango. Si. Beaucoup tana moto déjà dans la gaz likola peso ba valeur wana c'est qu'il faut zalaka aye. Et bien ba sala ngoto. Ah oui. Le to mona moto so azana succès makasi pose o azana C APC valeur wana. Ah pesa monter. Mais même ça sala pas nanga. Eza ki Lovita te. Eza po aza moto ko mikitisa. Atinga siko to ko minde biso mbale. Ndengoko. Et puis tu es ko jouer à mamolinga kombo ya Kenge. So na to jouer na ye o mo moto peso ba piste. Côte ça yo. Oh. Tableau nyo sur Lovita za. A créé le tableau. Et mon azong na vanga moi so azala wapi bandaka. Oh, c'est un Miami ça. Oui. Mutu so sali obola moi faut ko lobaka. Si. Et puis Kevin nga na venda ndako tom so zo resombo on futa ndako ezate. Otuna raté. Makamala nyo nana mwana betele set na zetu na vanda yo kana na omuni lo rebomo olobaka te oliko bomba makamna mutema. Emotion na vanda Lovita ya bana mekanga. Kabila $10. Nana tika na vana soka na lobi on comprendre que oyo eloko ezate moi yemo kwa bimisi. Lobi olambati. Ngamina no luka makambu po ani tika na vanda. Ayebi ke na o travailler te. Ayebi ke musana biso ezata na ke tournage na zui mwanda mwane suninga. Menga la zui ba ne belé na tourna kate. Mena o futela ndaku na zana bana folia obeli peta msute komi bo obeli omona ke fan nino yo benga tindolo mbongo sombakisi. Azate mais même si on peut s'engager sengo wana nga binzambi moi so aza déjà akopambwama mais peut c'est longue vie pour na biso bato to sila bato to zanga na biso valeur bato to zanga succès même si ko lokota Lovita mobo asila kana miso bato apese sous valeur wana nzamba pambola mamsi et puis tant au film bimi les abakouk baza ba ange kokota na chaîne mo bato ba fongoli motema bayambi eza kwa na mbisité misu papa ko commenter même si yete même si yoka ba fan na ye c'est normal mais za bongo akoyoka ba fan na ye mais ba yambi nga na ndengi moko ebi kenga mo sana fan na ko mi ko seka na beti liso na ba voisine nga nyata ko mo betala liso la mamsi po akeyo aliboso yamba kinga na tala ki na moto ko tapesa kinga te kaka kei et puis faut na jouer 15 tableaux mais na jouer coller 15 tableaux na lembi na moko bilambe sina ko mo lukela mbaolata azo ça yo kako jouer po bato ba yeba ke Lovita azali buta bongo siko bolamo yo ya sel pa Lovita Lovita alala ki na ala musinga na ozanga te kotanga kombone partout nzamba pambola ye motemo azana ngwa sel pa na biso ba oyo asala ngo sino ba o basila po azana motema na osala ngo oui osala ngo oui ça allait bien ça linga moi stress koloba bongo koloba bolamu ya sila bongo vraiment les gars muto bo joua na epelo kwa muto ki piste opportunité moko bwe ay ko tombola muto makasi après on ba zo benga yo makasi surtout be mission bandaka na leki na tempête donc au monde et puis ba fan mususu ba obenga nga nazana nga abakuke na sepeno kaka ndongo nga papa abi oui na sepeno makasi omoni commentaire na ngate en tout cas non na sepeno na otalo la kala na les amis donc ba ozo référence à les amis tu comprends ba ozo référence à les amis c'est qui na sila kala oui allez même si on tombe la Lovita akufa ki na ye na monde théâtre même ça c'est que si sur Lovita donc non même ça c'est que singa commentaire mo ba tena se babi mam o sait que si Lovita oui a sait que singa oui po yo benga nga po moninga na tempête so monenga SBT tam su po ngotsa no pengate ekezongi kuna mais différence c'est alliés ya na ba chaîne msoleka sans concurrence différence eza makasi oui ko jouer na SB omoni joueur nyonso so za équipe ya mukie aluka abeta na équipe ya munene na kina joueur nyonso abeta na équipe ya mukie a envie ya Mazembe Vita Imana Lupopo l'équipe a minene ngwana gouverneur na biso kuna local Bombachi Lupopo l'équipe wana donc so ba na poto ba bouler abeta na Barça so ka na Barça senti pe ke na luka ki ngonde za nde SBza équipe nationale Léopard ya munene siko si la zo sala pour la nini c'est que ça batu mo ba kufa peso l'équipe wana batioka malinga ne mikolo eza kezongi ezonga kaka kezongi ayebi
Même ça y est, on a mis quoi, 15 ans, mais on a mis en anga. Azam tout le monde a bien, après ça, va copie belé. Vraiment. Oh, le stoto le bar vraiment parce que comment on est si on a travaillé, on a Exodus, on a robot Exodus, c'est un appartement, on a comme maman Line Micha. C'est grâce à maman, c'est si la bissalo. Basé belé, bango tout azala bango bien. Il y a les lots, comme que les quelque chose à vrai. Vraiment. Là, vous avez oublié que les quelque chose, pense à partir. Ah, tu vas ni maman. Je me répondre. Oui. Est-ce que nous avons tout nous, il y a une question. Non. Mais le corps de l'engagement comme le roi anga, il y a un besoin d'apprécier mon thème moto. Vraiment. Quand l'émission où ils ont retombé, où une équipe nationale, il y a une émission. Vraiment. Une émission, non ça quand même. Une équipe nationale, il y a une émission. Vraiment. C'est l'émission, il ça roi ah ils a été. Il y a solo. Émission il m'a dit ngati. Émission où il peut ça na ba site YouTube, ba mon na bango. Vraiment. Ça mon bal mon nana dit amen. Tu es un destin croisé. Oui, oui. Yo misuka facile. Pour moi, botel quoi, les kunja famille, yo ça c'est la Bible. Aza Moïse. Yo ngokota makambo famille na biso. Wa ko sangaite. Azali konzi na biso wana Moïse na biso. Na yo so okay? Yes là. Madame bonjour. Yo so comment il baisse? Na comment il déjà? Le vita. Oui maman. Nani bateau du kama parking aux Angaï. Parking aux Angaï. Bateau bakoto bateau ba parking na bango. Bayera kabula parking aux Angaï. Comment yo za na kata boutique boutique ba ko carré. Allo bakati onga na zali pas. Madame Nabima qui na yebisi bamba ba olongo. Non non, eza parking nga. Vraiment. Bango batuni sibi tukana bango aponga na parking. Yo ka bobo. O te kana boutique. Mais si là il y a kawa na piste non tel vite aux en raison oh luka bo sola kaka e mo va na gangi la lobelo c'est dit que au piste le mo boye ba tchalo vite moka yo no che mes vidéos zo les kasiko dans like ça biso alinga ki kotika lo vite avant da kimete oui donc même ça c'est soit côté na tableau et puis elo na CP makasi tous les défis maintenant jouer na placement quoi ah oui on comprendre faut comprendre moto aza motema malamu troisième film est ça te troisième film na zete pour raison mo boizala ki na zena makamo na ndo sala nde na zate mais na ebike nde na za déjà na côté déjà na SB na ba troisième film quatrième film na ba ku fafa telema les avakou ba telema faut faire mbacha aux lela France ba nini ba personne principale aux ala moi c'est Omar to ya Serge to ya nani ba sentir le vite à c'est ma pesa de meilleur les sous et ça la bien vraiment ça bien merci suna maman Theresia on a camarade nanga penza merci moni manga o eza ya roté la ba baka akama banga lelo tout le monde le vite to rolo bati si la bisal vraiment félicitations et je veux aussi maman Zozona End nous après maman Zozo non maman Zozo ça pas mi ba icône wana ya Elizabeth Cook ya maman Zozo na End maman Zozo na End a découvert déjà na SB est-ce qu'on fait ta bien non ça ya ça peut ta charisme maman Zozo sipe a obé c'est que ça bien on va olé obélé maman Zozo na agitation maman la chose à la End kuna pesi ombote merci na yo Lovita passage qui toko émission qui toko sans problème tout chrétien na biso pe mototé c'est un baka parcours na yo mingi bolo mingi ça na yo partout ça reste sur jouer et au pesi mingi mais pas si la proposition na visibilité moko non Lovita boy na muta boyité non ça argent na o dinana o belle vie o nani ça veut dire que ça na permanent mais pesi na mutu o ya pesi opportunité oui yeti ngana kumisa cameraman nga Jonathan Dario na bisa l'équipe ba cameraman nyonso ya ba chaîne YouTube na za raison na sali parce que ba chaîne YouTube so ba théâtre ba landa et monter na biso vraiment ba landa ba comme na biso ba na beta ba na côté ba ndako ba na yo la ba style ko so olo bani siko vraiment mais ce que la caméra na biso yebisanga eleka nango style nango eza na artiste nini o a choka Lovita choc non na monde théâtre et ça nani et les canons mais te na linga ko beta masula batute wana tana kukuto ko solo lango eza na choka bazana ba choka yo o pe ba choka nga mo pe so fando biye kaka hotel non de tozalaka ah oui hotel non de totambolaka hotel non tamsunde to liara pesa ni moko ah oui mo pe fandi penobi mukili mais
na lingande ko beta ba masolo wana te le passé pour nanga za déjà le passé et puis sanga ka mayele ah oui et puis sanga mayele ya ozala lovito na za lelo donc so pe na zaki impoli makasi de SB anga même sanga zonga te ah oui so yo ka lovita na mabe moko banga zonga te même ça ozo bato batana ba témoignage bien ah oui dans la ligne pe ko beta masolo to essayer leka ata muta blessanga na za pe mutu ta sunga pe na sala ga mabe ah oui merci message pour na baba cook na lingi bioming ba ange na lingi bino makasi talakuna na lingi bino makasi ya makasi donc eloko lobeza te bo continuer na bolingo wana lo vita bijou yeyo star na bino obote ba commentaire belé bo continuer na ba commentaire nazaka kawana nazana SB donc bimo bomoni même si apesinga sous courage oza sous lo vito naza lelo o leke tu benga émission na donc grâce ya SB ndé na komoni kana émission donc les abakouk na lingi bino makasi bolingo bolakisi mams botikate bo continuer bolinga peka batu nyonso bazoleka wana po mutu nyonso azobetaka masolo e na lekaki na S mutu nyonso oleka na SB oti ao yoka kama ya babaku mais na SB so leki ba tangi oteso kozali babe so ba tangi tozali babe vraiment les abakouk ma bon c'est la tableau mo wana Aïcha vous sala ne théâtre te Aïcha agitation ya solo yo marié oh Aïcha dans l'agitation du wana ndekolanga penza moi mutete la loko ayo merci na yo Aïcha bambote na yo Aïcha encore merci na yo pour répondre à l'invitation na biso ça dit biso vraiment plaisir nzamba lolo bomba yo sala nzano kando zali ba témoignage c'est que matsaka bato loko to mona ya Teresa koma mingi na SB posano kawana ba tiko tele sabako ba bundela kaka le beto mona jour musope le vita TV mo foko bunda et simba bozana toza to chaka esprit des alaka vraiment SB za pont eza pont n'hésitons na leki na tempête tellement esengo nazalaki nango na oyeba te na oloba na mamsini na komela ka mamsi merci na ose ponanga eloko esala nga esu bien na sipa bina ka kanali le vita na eka pona telo ponzelo leka tala mo so azana douceur mo so azana motema ko sola na muto ayebi ke muto azane nesi bat muso mono za pamba mutu mo boye kuta sila na ye mais azo sola no kanisa mutu mo boye otombo ma déjà na vie ah oui nzamba pambole amen na on continue toujours kolobake nzamba tika mam cité apc longue vie à protéger et si kanyo so bando lia nzamba maboko to ba ange baza pembene pour ceux qui azabi so ba misupe to zala bien ah oui azala kana bombo nzamba tikete pour aza lipamboli po nanga lovita ah oui aza vraiment lipamboli 2023 c'est qui singa côté manangé l'élite tellement trop mais 2023 na seki makasi na début à 2023 na joué 5 mois oh mutu mota ko ka pesa nga ah Lovita merci on a votre beau des personnes 3 personnes ah na pesi wana ba fan na Zwisika na SB joli kayongo na peso bambote belé honorer mwanza passeport rouge Teta Moïse na Lyon na peso bambote na pesi GG Kombo Sati GG Kombo Sati na déjà na liste bina déjà pas marele nos arrivo na déjà nini na pesi bana potonyo sa mbote na pesi Sozei Sabenge ya mbote na pesi Lofo Bongeli mbote na pesi ba jogo nyonso ya poto boza tellement ebele na pesi bino ba mbote na pesi bana ngola nyonso bo komela nga batango midi poko misi watuna il faut bora sko jogo moi bien Silas Katompa Katompa ba gros Silas Katompa ba gros bisous à toi ba besoin na 15 ans donc kola donc kotala SB makasi le vita bijosa na SB bo s'abonner nga linga ba s'abonner li sous makasi bo ta ba commenter ba cook boya so ebe bo komata 45 millions et ça biso bien makasi même sinzamba pas mais to sengi ce qu'on a mams ba ku ba cho principal au jouer ce que ba douleur tu as film za canal wana teli ke pesa SB nde makambo SB solution merci aussi na ba chaîne tu ya YouTube olingaka botala kango bo sepla na biso surtout linga bino merci aussi à mon partenaire j'espère que ozaka toro prévenir car moi plateau moi qui Jimmy à mon quête au sala mais tu bi que aussi mbalango merci na sima caméra Jonathan Dario oyo tozani na mois de juin tozo kende Chine et qui mobimba ya Congo Liziba tozana Chine wana na partenaire na biso Jonathan Dario par okende
mais dernière fois c'est on pensait que quelque chose à maïle janda rokima na chaîne abo souffrir kuna rokima otika moi sina bana ya bala mwana ngo cameraman buza maïle nous bolinga na ba message nyonso merci Nabino merci na yosuso na CP penza na invitation na biso d'abord rappelé Dani Senda na boaki okasi pour vendre linga wana merci na batu tuba bio 243 Galora c'est ça maison d'habillement mon na tikitoko les ana mall wana ça veut dire que c'est bon bisous bye Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous